Bonjour, bonsoir, écoutez le bilan. Bokota. Bonsoir, famille. Babi tokota. Babi, vous allez vous partager. Lolo mi makale, ma chérie, kenda ouais. Hein, Lola? Lola mi mo kenda ma chérie, kale. Babi partager image. Lelo tozolamba lubu na biso. Ya pona limbondo. Batabista osala akabe émission oloba kaka na to mono peso lamba te. Nete se bana intention ni se bakanya na ba olamba te na ebite mais lelo tozo laksa lubu ndenge nini ya kulamba pondu ya libondo. Babi pasindo la babi partager image babi yo to dinga olamba de quoi na film partager image et ça la bien de quoi ibolamba pona libondo te. Ai bande nini balamba ka ba sorte ezebela pona libondo ni to sala pona libondo. Pelisi moto na région nanga. Na si bande kuna bozo mona déjà pondu yango yo. Oui, excusez-moi mon bouquet. Bande kuna pondu nanga yango. Pondu nanga yango na teko déjà na njungu, eza 3 mpiko pondu. Talaka biso to bote belé. Eza na famille belé. Donc il faut tout l'embara pondu belé. Babi ko partager autant se partager et ça la bien otozo mona oyo eza Thomson nambisa okauka donc veut dire na chapona limbono na nga bomoni différence eza côté zambisa okauka wana kuna eza Thomson koto na ngambo bande kuna so total tozo mona oyo eza poiron na biso yango yo oyo eza concombre na biso concombre to sala na salade concombre yango yo wana kuna eza matungulu na biso o koto eza bicarbonate na biso o koto eza nazo salela mafuta mbila o bande kunanga nazo salela mafuta mbila o eza bien makasi mingi na kosela mafuta mbila wana bande nga bibo partager émission kosunga ndeko moko oyo akoka ko maîtriser olamba pona limbondo te. Babulo, l'ami, ma copine, partager image et ça la bien ma casse. Babi bande konanga oeza mafuta mbila oyo nazolambela pona limbondo. Bateka yango partout na ba shop nyonso surtout eza bien makasi mingi. Okoyi kosala na ope mafuta mbila oyo. Okoyi kosala na ope oyo menga na préféré na sela mafuta mbila oyo. Oyo eza moi bien et on a préféré na sela oyo. Yango na mchika oyo. Oto bandura bomoi déjà pona limbondo na nga yango yo. Terme eza 3 mpiku pona limbondo na nga yango yo. Na sangisi déjà bicarbonate na zui pona limbondo na bicarbonate na sangisi eza 3 mpiku na bande kona na tie 4 lutu ya bicarbonate. Déjà ça dépend quantité ya punde nozola. Babia Velette partager image yo. Otala ndi balamba pona limbondo olambela bois de pierre pona limbondo. Ya Velette partager image yo. Otala ndi balamba pona limbondo, OK? Merci beaucoup bandeko nanga siko nakomi konika pondu nakomi konika ba poiron nanga ba musu ba tchaka ngo mibimba eza ngo mabete ya kosangisa ba ai ba nini o sansonge sikana surtout eza ngo mabete eza ka ça dépend ndenge okolinga olambela ngo nga siko pona ngo na ngana nika ona ninga te so na lambi pondu matungulu etalaka boye salaka boye neva mpenga quoi. Et ça la moi stress au lieu moni litungulu moko elembaki to fina bo bois ka resala bien te yango moni ba épices na ngana surtout ndembi concombre na matungulu na zoni ka ngana ensemble ba bien fait partager image no partager te ba bien ça la moi bien et moko photo la maka biloko ya mboka na biso eza ka te to kramaka na madesu eza bien eza mabete eza bien. Mais un mot de konanga photo chez na ba repas net ba weekend boy la star atindi ba n'est pas Rachel John Ngela
Donc on voit qui bana kuna. Donc le la star ozalanda au Adam na F kaka na mutu na nzambe. Ya mo fana sele pona limbondo e matise mwanda pas pona limbondo bande kunanga eza très mo bikabuna na être thérapie ni ko mibali. Yo ko kufa kaka teke olamba kaka pondu olamba pardon olamba kaka madesu. Oui, madesu peut eza bien. Mais mo bande kunanga madesu eza un peu kilo. So que na to kama inanga mo bande kunanga madesu pe ezalaka kilo mingi. Nita la week-end bon mibali ba lembi moi pona limbondo et ça la moi bien mataba on va aller un peu souple. Vous comprendre ba mari. Vous comprendre parce que mission na mena beta 7000 ba mari na nga équipe pour la tena ba mari. Oh nous tous na mutu na ndaku fiancé na balote mais akobala o kaka na foi. Ya mona beta 7000 ba o ba vandi déjà moi si on bali na ndaku. Na communique ce que matungu nanga. Na ça babi na niki babilo ko nanga surtout na niki nde minanga na niki matungu nanga na niki concombre nanga donc na tchongo esika moko enikami nana ba maman ko partager image papa mongo soko partager image madame ata ne balamba pona limbondo pa ne bolera madesu na bapoko wana esala ka moi kilo toza na expérience moi muke na mabalo toza na ngo 20 soko toza na ngo ni bali so ole madesu chaque poko ka madesu et tira mbali kilo puis yo mo so souffrir mo bala ko melo kilo madesu za déjà le mois kilo siko yo chaque poko le saka mo bala no madesu bande ba mambo li madesu mi ba pas déclarer yo ba papa mo ka benga madesu ko relaxa te ne balamba pona limbondo yo mo na zo sa pona limbondo papa pas déclarer biso ba mama to le sa bango ba madesu trop mama madesu trop mo souffrir na mbeto madesu e ko tia mo bala no kilo na mbeto madesu ko le ko lancer ba 12 heures mais après ba 18 heures comme ko le son bala madesu ta ko melo kilo na mbeto yo mama mo to souffrir pondu et ça la moi bien et matara moi bien vous comprendre na terme na ngana lo matungulu na ba poivron na tie na sangisi biloko nyonso surtout esika moko na sangisi biloko nyonso surtout esika moko bikarbonate bandeko nanga eza ça dépend ya mupiko ya pondu ozolambela mobali na yo na ndako bezolambela fiancé no na ndako biso na mama ebele biso bata famille ebele pona nga na lambi lokola 3 mupiko ya pondu na 3 mupiko ya pondu bandeko nanga na yo mo na tie 4 lutu ya bicarbonate na se la bicarbonate oyo na tie ba lutu 4 oyo parce que na tie 3 mpiko ya pondu ça dépend ya nombre ya pondu nombre mpiko ozo lamba tellement na tie 3 mpiko ya pondu na tie ba lutu 4 et mo to pondu zo bela oliko meka oyeba bicarbonate de coquille bi ekokite na tie déjà ba ai nanga ndongo zo mona so reboli bisanga moke nous bozomona na tie ai et na tie concombre na tie litungu na tie ndemi na kati ya pondu na bicarbonate na kati pona limondo bandeko na soso lamba ngo ba compliquer yango te otie be épices belé non ko tie no be épices belé te pona limondo bandeko na ekipa na ngo te eskipa te ko tie be épices belé on a check ba ai on a check ba nini oh non okoko tia na o ai mais pona limbondo vraiment bandeko na nga ko boma na onzo ta pona limbondo te faut la manka moi vite fait et ça là moi bien na 6 au bicarbonate na nesu na tie déjà osko mafuta na nga yango mafuta mbi bateka yango partout na Lidl partout pour moi mafuta oh comme si ko c'est la pe mafuta na mo mususu mais quand ngana c'est la mafuta tellement que la star alinga mingi moi bleu moins esthétique moi vélo mafuta c'est moins esthétique hein
Ils sont trop sexy quoi. Hein? Ils sont trop sexy à Olambe ma foot. Ils sont trop sexy. Ils séduisent des gens avant qu'ils ne les obéissent. Ma foot n'a pas me séduire. Nazu ma foot na nga yango yo. Na komocha na biloko na nga. Ngete so bozo mona ngo bien. Pondu na nga yango yo na tie mafuta na nga. Mafuta pe apuna limo bandeko na nga batiaka ngo mingi te. Otika mafuta kaka mokie. Kotia mafuta mingi te sozo na mapona limbundo. Kotia mafuta mingi te mana pona limbundo esalaka bien mingi te parce que to bengo da pona limbundo. Tant on a mixé bandeko na nga na bosa nite ya kozwa. Tant on peut lamba ko bosa na te kotia mama ebele vraiment te. Otia mai mokie. Yosko banoye baka ya musique ndenge banocha. Osko bandeko na nga ezali Thomson nambisa okauka. Pour kaka est compliqué kaka solo est compliqué kaka buka ya biloko. Babi ne la ma fille partager image on là. Babi ce qu'on a besoin pour limbono na na ocha Thomson na tepe nambisa okauka. Non surtout na osansango together ezala mbala moko na kati. Bonjour à Dorcas. Na sanisi pour limbono na nga nambisa okauka makamno surtout na sanisi na kati. Na babla caméra bo po mona bien. Oui, excusez-moi. Moni pona limbono na nga yango yo. Yango. Donc ne la partager image pona limbondo olambe ya bokilo na nga. Na zi suko pona limbono na nga bandeko. Na sangisi nambisa kokauka na Thomson na kati. Na sangisi yango. Dona mafuta mbila o sangisi mbala moko o baloli yango o mixe yango elamba ma bien. Donc e balo ma bien. Donc pour elamba ma bien na tiewana. Siko bandeko na nga na koza pipi la mbuma oyo. Obozo mona pipi la mbuma oyo na kochango. Et ça la moi bien na pona limo papa mi balinga mi moi pilipi na biloko moni eloko ya mwindu oyo na olongola ngote pamba te papa mi bakokara pilipili te donc eloko ya mwindu na olongola ngote na kochika ngo kaka bongo na kati kaka pondu bongo po esi ça neti pilipili makasi na ngo ezala vraiment mingi te mais so na longola eloko ya mwindu bo sentir que biloko pilipili za makasi ko parce que pilipili za makasi mingi te na kochika kaka eloko mukila na ngo oyo to kochika ngo na kocho na kata pondu. Et nous sommes en train de pondu. Comme on dit qu'on a un kyoko zwa Keep Magie. On dit qu'on a un Keep Magie. Ozomona oyo eza Keep Magie. Dans ndenge eza wana ngai nazosalela kaka Keep Magie. Nazosalela Keep Magie. Bomoni déjà ndenge nasangisi biloko na ngai surtout na kati. Eba ndeko na ngabo s'abonner na chaîne ya Mabia Star TV. Bei Mukulu. Merci beaucoup famille nanga Mukulu babi. Ceux qui ont s'abonner na chaîne à Mabia Star TV, ceux que linganga, ceux qui Mabia Star a sexakayo, ceux qui se platent na miss nanga, ceux qui se platent na mbebu nanga na lo baboué, vous s'abonner na chaîne ya Mabia Star TV. Bei makamabia zana, bei Mabia Star na badone beli, na zana doa osekisa. Et moi aussi on a seli sénéro na kati bande konanga ezaka ka pona kolongola ba couple stress hein ezaka pona kolongola bala nzambi moi stress pas mettre na poto ba problème eleki mingo bima we okuta facture ko soza na mutu no mo bolo kwa la star a sexaka yo bande konanga eza traitement mo munene yo ba yo s'abonner massivement na chaîne Mabia Star TV négoce Tumba. Salut à toi aussi mon frère.
Si vous s'abonner à la chaîne Amabia Star TV, vous ça bien. Est-ce que bande kuna na zo keep magie na zo tia na kati ya pondu nanga. Na ko se la ngamu wate na zo keep magie. Na komi ko tia na pondu nangai. Et ba bande kuna nga ba mama bo partager image oyo ça la bien ndeko o akoka wala mapona limbondo te. Amona ndenge mabi alamba pona limbondo ne surtout biso tozo sungana na likabo yo yebi na disco bikabona pardon kit magie na fini na tie kit magie na zo fungola na zo tia yo ba ndo na bo s'abonner massivement na chaîne Amabia Star TV be misa bi ezana ko sexeza wana ba conseil ezana ba réalité vie ezana opa mona za lisolo ko ikopesa mabia okoki toujours kokomela na Facebook na bandeko na nga lisolo monike ekoki kosunga biso na komite biso bako angola mpe mate émission na nga na lobango eza émission ya bako angola na biso bakongo na bangola toza ndenge moko donc oza lisolo obengi la star opesanga lisolo tolobeli yango na chaîne ya Amabia Star TV oyo mpe aza na besoin ya photo na ye leka na Amabia Star TV okontatenga toujours na message na ngai okomeli nga na kotinda numéro ya telefone na nga ozwi photo na otindeli nga na bwaki yango na Facebook Amabia Star TV mpe matena aza na de Facebook eza Facebook un peu ya mwa logique Facebook mosusu wana eza ya Amabia Star TV eza nango ya makambo nyonso nazotia sauf kaka mitaka liste nde munatiaka te mais nyonso tu na kotia oke feti na yo oza na besoin leka na Amabia Star TV okokotimela nga image ekodirange na ta moke te bandeko nango nde bomona asangisi awa nayoki bongo sikoyo na baloli lisusu nyonso tu fe esangana esika moko donc na baloli pona limbondo na nga esangani na kit magie sikoyo natia yango ezokoka na tanda nazozela pona limbondo ekita eluka otia ata mwa feuille moko ozwa ata feuille otie ekodirange repas na yo te okozwa feuille bandeko na nga otia ata mibale otia ata deux feuilles esala mwa bien masolo wana esala mwa bien na pondu sikoyo pondu na biso yango bandeko na bomoni ezotoka natie biloko nyonso tu na kati bonsoir Didier bonsoir la belle bonsoir ya keke moponami balobi pona limono sikoyo nasangisi makambo nyonso na kati ezotoka en attendant pondu na biso ezotoka bandeko na nga kani balobaka kaka ke bamama balekaka bapapa na minene ezalaka solo mama aza na cuisine mais azolia na ye na abi en attendant bino nyonso ezotoka en attendant ezosola nazolia mwa salade ematanga mwana pa lelo mwa weekend babi weekend alelo makambo takima te kwa so oza marie kokima papa te mama mpe kokima papa te econtre ba weekend boye ya keke notika bani pasi ya Sara poko madame na Even na mbani omona ndako na ngakani me bana baza te pa mate lelo weekend na tana wala salade na on devrait babi bo s'abonner massivement na chaîne Amabia Star TV babi makambo eza kuna ko sexani surtout les ala kuna babi la star azana alongwa mo ba stress yango babi ndeko bo s'abonner massivement pour nous tout toka na ete soki ebela er nini to mona ka ne pondu na sone ke osala mama oyeba kaka ke pondu ebeli o mekango oyeba ke pondu ebeli
yango là il faut que biso mo mula mingi on va bien que partager à l'aide partager ba bien temps ya partager manger na star wala mba pona nimbondo ba bien temps ya partager manger na star wala mba pona nimbondo on nous autour canaux mais attends bah il y a les yeux au kumbarat babi bande kunanga bon s'abonner massivement la chaîne Amabia Star TV babi makamabia ezakuna ko sekisa ba concert non ça tout ezakuna yo babi bande kunanga s'abonner déjà babi Didier au s'abonner à Amabia Star TV Tumba au s'abonner et aussi la bien makasi mingi ya lecha za pona limbondo ya tanya ba za pona limbondo pona limbondo na bande kunanga ezotoka aito sona kata video na somana zonga back na ebite me pondu na biso bande kunanga ezotoka pondu ezolamba manango ezotoka ba bande kunanga et que ma maman c'est la même habitude et on laisse ma papa ba pondu ba madé soumis na pourquoi thème et comme ça ba 1 kilo trop pour nous ça bande kunanga ezotoka on a biso ango ezotoka on a limbona ezotoka na c'est un mona okata vidéo bon total la suite à pondu on ndenge nini kobima et matin so emina zela tita ngoko ebela et cause ça ta 2 heures de tabe 1 heure de temps donc pour nous on zobe la suite nango total en moment sima et bande konanga boza touche na ligne to sima break mke to to ma break mke ndeke pour nous zo toka Lukeba, bonsoir. Lukeba, bon s'abonner à la chaîne Amabia Star TV. Dola, bon s'abonner à la chaîne Amabia Star TV. Si on s'abonner et aussi on a bien. Ah, le temps on repas ya pondu ya limbondo. Ba papa il va déclarer. Tozole sabango ma desu mingi na pokwa. Ba papa bi yango la star yo le bela abiso, au côté la abiso. Et c'est je monte aussi l'émission à Rolamba. Ma bien ok. Nala manette nini. Papa bisinga tous a besoin pour na limbondo. Yo na mi papa partager pe image na Facebook na yo. Tant madame a okota akotala olakisene ba ma pour na limbondo. Na répéter ce bateau ba koti sika. Pour na limbondo na ngai na tiango concombre, na tiango matungulu, na tiango na ndembe. Na zui na niki yango nyonso tout ensemble. Tana niki nyonso ensemble. Na zui na tiongo na nzungu place pondu ezali nga na lambi 3 mpiko pondu na tie ba lutu oyo ateki 3 so 4 so 3 bo na zui bicarbonate donc na saleli bicarbonate oyo na pondu na zui sikoyo Thomson na mbisa kokauka na sangisi yango esika moko na tiongo na kata pondu pe compliqué kaka buka ka pondu etaka pondu elengi kaka Nazui mafuta mbila nanga oyo. Oza mafuta mbila. Omona na bashopo bandibu na shopo ya balide ezali. Nazui mafuta mbila nanga o bande kunanga na tie. Nazui keep magie na tie. Donc nazui biloko no stu na kati, biloko no surtout bande kunanga na sangisi na chango na kati. Tango chongo na kati bande nanga obalo liango. Otiki suko pona limbondo suko ezotoka. Otiko mate ezotoka. Tango pona limbondo mana otoka,
sikoyo moko oyeba omeka pondu soki bicarbonate ekoki bien ekoki te okoyeba ngo kaka ndenge ozobalola pondu na yo. Oyeba ngo kaka ndenge ozobalola pondu na yo. Oyeba ngo kaka ndenge ozobalola pondu na yo. La pondu na biso ezozwa nango temps ezotoka. Pondu yango ezozwa temps vraiment ezotoka. Pondu yango ezozwa temps ezotoka. Donc eza pondu limbondo. Omoni esali mwa vert hein. Mwa vert wana bandeko nanga esala ba papa bien esukola mikoma ba papa. Eza kaka te kaka chaque pokwa. Tolama ba repas mo eza facile omoni eza easy kaba madesu. Kaba madesu. Chérie Lipasa, okenda wapi mwana mama? Chérie Lipasa kale? Na sepe comme on a ligne, Chérie Lipasa partager image yo. Donc yango momoni pona limbono yango momoni esali ver ezotoka, ezolambama. Omoni bino so ezotoka ezolambama. Mo luko checker ta ke mama omeka na monoko no eba. Pondu yango ebeli bien ebeli te omoni lelo. Lubu na biso ezali ya pondu ya limbondo. Papa déclaré mi madesu bandeko nanga tolesa papa mi madesu te. Ezo sala mabe makasi pondu limbondo nanga yango bandeko nanga eza na moto ezotoka. Ma pondu ezotoka bo excusez nga na caméra na ngozo ningana. Babi yango bo s'abonner massivement na chaîne Amabi ya Star TV. Bemisa bien ezali, bemisa kolia. Bémission rosekisa ba réalité à vie ba conseil à repérer sa chaîne fina biso ni studio kozala o aningi pe à travailler et si comme on a Amabi ya Star TV aux à Londres au contacter toujours ngai to mosala émission biso mi balé to partager auto za na ngone émission biso ko ya Angola. Coucou Rita coucou Kimanga coucou. Merci beaucoup Rita. Si vous voulez s'abonner à la chaîne Amabi ya Star TV, Babi Mec, privé si vous voulez s'abonner à Amabi ya Star TV, Liliane, si vous voulez s'abonner à Amabi ya Star TV et que ça la bien makasi. Pour nous ce toka. Emi ba mama bazala mi minene koleka ba papa kuna ponezo toka kuna la Star azolia. Mais na on na ngelo za moi léger moi salade et ça moi bien pas mater le na poko to la pona limbondo. Quelque sont aller pona limbondo 20h. Quelque sont aller pona limbondo 21h. Bande konanga e ko déranger yo te na mobali na yo te. Eza pona limbondo. Apis bicarbonate na bande konanga to ta pona limbondo sukola mukonga mobali. Ezo sukola ezo soigner. Mais et contraire ce que bande konanga madesu ezala ngo bien. Mais toi ça na caractère mingi te ya kolesa mibani na biso ba madesu chaque butu. Yo 20h 21h ozo lesa mbali no madesu bande konanga akokomelo kilo. Merci beaucoup Rita, merci. O s'abonne, so s'abonne salinga si na messenger. O komenga ya message. Ko so lesa mbali no kaka madesu azo komelo kilo. Kilo la mto souffri na mbeto. Donc il faut laisser mobile na yo eloko moza moi léger moi pona limbondo eza ngo pondu mais eza ma kilo vraiment ma casse vraiment te. Pondu na biso tokolia ngo na kosala liboke ya ngolo. Tokolambela ngo tumbela ngo liboke ya ngolo. Na tena pondu ebela nazozela leki nanga azwa na ngolo Rachel Ngela akesomba ngolo bon to sala ngo liboke ya ngolo da pondu na biso ma chérie li passe to liango na liboke ya ngolo ko li ona fufu ko li ona loso ma biso basa baluba mingi to linga mingi fufu loso ku je suis désolé na loso moi ezate bande ko nga bo s'abonner massivement la chaîne Amabi ya Star TV balebi makamba bien eza kuna babi ko sekisa ezande traitement ceux qui posent na mutu na comité na mino ba ko Angola neti biso Amabi ya bototo sexa bino e mo
oselo mo boye sinango mo oselo sekisi bambatu bande konanga ezala ngo kaka grâce pa na longola bino mo stress panga stress na linga ngo te na linga place na vandi moi loingeza mo ambiance ezala yango moni do ezaka tila bande konanga na memi on a mabi ya Star TV bo s'abonner kuna bande konanga makamba bien ezakuna bande konanga na asi tongi za mo break muke en attendant pour nous na toka toki kozwa tamula ite na ligne B2Z dita batebi ba oza fatigué bolanda suite na sima na okota live et moko sima chérie passa bolanda la belle bolanda Rita bolanda Kimanga bolanda suite na ngo soki pono limbondo ekobima ndenge nini chérie passa partager image yo ba copine pe ba mona ne balamba ponda limbondo. Merci beaucoup na bakay na bino, merci beaucoup baba linga mabi ya Star TV, merci beaucoup na bandeko bo s'abonner déjà, bo s'abonner ba makamba bien zakuna à suivre bon te banengi pondu suite na ngo ezandeni. Merci beaucoup bandeko na ngo za toujours branché na lingi bino ba mourir na nga ba mourir na ngai botaka ba bila Star da muta love na linga bino mingi ba kamera na Facebook na linga bino trop na linga bino trop donc bozaba mourir na nga bozaba mourir na ndeka mukete tous on a moi pose to ba suite na ngo ezala ndeni. Merci pour le bandeko boza na ligne bozala toujours branché kalate na 5 minutes be 10 minutes zo kotel sto ba suite na ngo ekobela ndeni. Merci beaucoup famille.